Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo nga ndikola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye kaka ko mekala nuko solola na tina information o toyoki to lali to lamuki biso so toyoki kaka ke notre frère na kombo ya Boketu abimi alobi ke notre sœur na kombo ya Amida Chati azana liboma ou bien akomi na liboma. Yangwana nga mama bijoux d'or na ye nous vraiment to meko solo là parce que maladie ya mutu tokoki koya ko betela ngo mbonda te, malheur ya mutu tokoki koya ko betela ngo mbonda te, mais to ya kaka to solo là to meko pesa ka ba conseil pona mokili oyo ezala ngo vraiment trop matata inutile ya ko bunda makasi parce que ozaloza na mbongo, ozaloza mobola, ozaloza kitoko, ozaloza mabe. Soki nzamba lobi obela, okobela. Soki pe nzamba lobi okufa, okokufa. Siko mama Amida za nani? Mama Amida za mutu lokola nga, lokola yo, aleki nga ne lokote, aleki yo ne lokote, biso so tuto saka na makila ndenge moko. Donc comme mama Amida akoki kobela. Ya mwana mama bijoux d'or na yeto meko solola, natina yandeko na biso Amida Chati. Ya mwana bandeko to mekala nuko solola parce que mama Amida to mekala ko tala nanu via mama Amida. Ndenge nini mama Amida bandaki na papa chéri. Abandaki na Jibem Piana vraiment alingaki mwasi na ye parce que Jibem Piana mutasala mama Amida, Jibem Piana mutu abimisa mama Amida ke mokili mobimba toyeba mama Amida. Mama Amida zalaki na Jibe après toyaki koyoka ke mama Amida kataki braza balaki soki na famille ya notre président Sassou Nguesso. Après mama Amida e kokoma na notre frère na kombo Didi Kinwani. Après bazonga na ki lisusu na Jibe na ndenge lisusu notre sœur aye kokoma lisusu mwasi ya Vital Kamerhe. En tout cas vraiment et pesa beli mutu nyoso tout aza fille de chance. Donc to vois que la keba fleur nga mama bijoux d'or na lingaka ye parce que eza vinaye mutu amtaza na vinaye. Siko notre sœur abeli il paraît parce que nga nazana ba preuve te. Il paraît abeli mais batu bazotia ba commentaire na modèle batu mi bazolo bakeza mobali na ye mutu azosala boye Vital Kamerhe aza mutu ba moto batu mususu balobi te eza Jibem Piana ndenga boyaka Jibem Piana batu mususu balobi te eza famille na ye moko. Il paraît sœur notre sœur na kombo ya Amida Chati yepe abela liboma yango na vraiment pour na continuer moulayi Natela bino na notre frère na kombo ya Boketu wa yambo boyoka ye après mama bijoux d'or azongela bino na to mikana ko développer parce que mokilango ezala ngona tina te to bundara na biso mais soki lelo eloko moko elinge ye la yo ke nzambe tam so permettre en tout cas ekozwa yo to landana notre frère na kombo ya Boketu et puis mama bijoux d'or azongela bino. Kamerhe, Vital Kamerhe, sataniste, burundais, Vital Kamerhe, okanisa ki na kozala informé te. Bande kolanga naza bien informé. Botu nanga nini yango wayambo. Botu nanga nini yango wayambo. Na libota Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe, na bengi yo 20 fois. Okasaki na kozala informé te. Vital Kamerhe, okanisaki na koyeba te. Amida bela liboma.
Amida azali liboma bela liboma à l'hôpital à France. Amida o azalaka mwasi à JB abela liboma à l'hôpital na France. Amida ulingaka mbongo moni bakisi. Amida Vital Kamerhe soki na kosi lakisa Amida lobby. Vital Kamerhe prouve ngai lakisa Amida chati lobby. Bande ko bokata video oyo botina nango Vital Kamerhe. Amida bela liboma mama ibale asayi. Amida chati oyo abotakana Jean Berdel. Oyo asalaki vi na ye azalaki mwasi ya frère na ngai Jibe, mama ya ba Soraya, mama ya ba Junior, mama ya ba Daïda. Abela liboma Vital Kamerhe prouve ngai lakisanga Amida chati lobby. Ozwa caméra olakisanga Amida. Ça fait dans 1 mois ba mema embangu na diete. Bakene kutala ekuna baboyi bato bakota. Amida chati abela liboma. Ok, bandeko langa na si bino surtout bolandi, tolandi ensemble, ndenge notre frère alobi ke Vital Kamerhe o kanisa ki kena ozala informé te, Vital Kamerhe sataniste, Vital Kamerhe. Donc pour naie vraiment tam susu a condamné notre frère na kombo ya Vital Kamerhe. Donc alobi ke Jibe Mpiana aza frère naie. C'est comme ça, biso surtout dans mon toza ba sœur, toza ba frère, et puis ni notre bouquet chou à sala ramusala moko ya musique, na Jibe Mpiana baza batu ba yebani lelo te, donc kala Suède ningisa ramboka ndenge moko pe wenge musique a BCBG et ningisa kamboka do baza batu ba yebani. Donc en tout cas vraiment boyoki notre frère nenga lobi. Bon, nga mama bijou do na likala mekala nuko solo la mukie. Natina ya ba activité auto sala kala mokili neti notre sœur na kombo ya Amida. Notre sœur na kombo ya Amida malgré azwaka ba mibali o bazana mbongo, mais ye moko pe aza mwana mwasi moko akanga maboko te alukaka. Azana ba faire na ye belé azana ba société na ye, azana bilanga na ye oyo ba travailleur baza ebelé. Lelo ko mona notre koyoka ke notre sœur aza malade, en tout cas ekope sa passe mingi parce que muto ko gérer les biloko na ye, lokola ye moko akuzala te. Yango wana vraiment nda mokili to bundana makasi te so bozo mona moninga ta mususu azo sala eloko na ye, azo tambola malembe inutile ya koseka ye, inutile ya kufinga ye parce que na yebi sarabino na mokili oyo ezweli ekokani te mutu na mutu azali na ndenge nini ye azwaka. Donc to meka kwa envier batu te, neti ngai na lingaka Amida me na enviaka ete, na enviaka ete parce que na mona oyo nyonso tu ya aza nango ngape na za nango ya aza mwasi ngape na za mwasi, mais sauf que ba chance ekokani te. Mais ngala ko linga te na koma ka lokola mama Amida, non na koma lokola mama Amida te na otambola kana escalier nanga parce que na escalier o nga nazali ezapela batu mususu pe bazana se koleka nga bazana bango. Donc inutile ya ko envier mutu, il faut to tambola kaka na ndenge oyo biso oyo na ndenge oyo biso to koki parce que oyebi nini mama bijou azwaka te okoya kokima mbango lobika okoma lokola nga nzoka. Ok, ko simba ta mususu kisi, ok, ita mususu kobela liboma, yango wana to enviaka batu te. Lelo mama Amida batu baza ko condamner, balobike papa na bango azaki mutu ba moto, papa na bango mutu apesa bango ba kisi, yango bazwaka mibali ya kitoko, ya ba mibali ya mbongo, yango wana sœur na ye moko pe aza na même problème ki Amida, aza pe yepe mutu ya moko et boujaka ndenge mo pe mama Amida et pareil aza na France et ça fait au moins 1 mois mutu e bouja batia wana na hôpital na France mutu moya mona mama Amida ezalité mais nde baloba kaka eloko yo surtout koko za ta mususu bombi na bino mais suka mona ta mususu mutu moko kaka
apesi information pa ya mutu mususu alobi bomba ngai mutu la pa ke bomba ngai suka suka eko koma na maboko eko koma na matoi ya bokechu wa ya bokechu wa ya bope aza mutu ya media alobi akotika ngo ye moko akotika ngo bongo ye moko te abimi na media alobi mokili mobimba eyoki yango na biso to kosala kaka analyse muke pona koloba ke to enviaka batu te to enviaka batu te to landaka batu te sala oyo moni oyo kokina yango ezala batu msuba kuma koloba ke ngala ko bala 4 fois na ko bala 5 fois oui wone pesa meli Amida soki Amida bala 5 fois bala 6 fois ezali ye ezala batu msusu pe azala kata msusu na libala ekufa décider na yavanda na ye moko eza pe kaka ye ezala batu msusu bakoma koloba ke oui mama Amida métis atulaka te ndenge nini ta msusu mwasi métis ozala mobali te obe bonabo il faut zaka lokola Amida non okokoza la métis mais chance na otam se kokali na Amida te tamsu Amida nzela le kaka kutana ba mibali o mutema na ye beta mais tamsu yo poza métis mais nzela le kaka nano kutana tamsu na mobali oyo osepela na ye te donc mutu nzamba akabola bilongi akabola ba chance akabola mutu na mutu linga kaka oyo zanango nde sepela na yango soko zala mayele yako luka ke multiplier tam seloko zalango sala yango mena ndenge moko ya malembe na ndenge moko ya sagesse na ndenge moko okene kosimba kisite na ndenge moko ya okene ko escro kaka batu bambongo te parce que bambongo o peta msusu ko escro kaka batu soki mutu azolobela yo ekoki pe kozongela yo donc en tout cas vraiment batu bazotia ba commentaire ebele pona ndeko na biso Amida Chati Jibe abimisa mokili mobimba mama ya bana ya Jibe donc biso to lingaka ye parce que asala kaka fierté le kumu ya basi et puis apesa lisusu pe basi valeur baso mibali ta mususu mobali abotaki na yo atika yo asundola yo alobika okozwa nani mama Amida ya kolakisa batu ke oui atozaki na bala 4 5 6 quand poko bala tam sipo okozwa pe vitar camera pe ayo pe avina opa ko bimana ye donc mama Amida za na makambo ebele asalaka ngai na koyi ko souhaiter ye mabete na ko linga kaka za la bien parce que ba responsabilité ya biloko na ye ebongi na ye moko et puis bana na ye baza na besoin na ye mobali na ye aza na besoin na ye famille na ye baza na besoin na ye biso pe to linga to mona Amida azala na ye ndinga zalaka donc mama Bijou elo na ngeka na loba na mokili il faut pas to mekaka ko enviaka batu parce que oyebi ndenge nini mutu azwaka te donc soki mbongo ya Amida eza nango ya ba moto wana etali kaka ye mais eza na batu basi mingi pe balanda Amida ndenge nini Amida azalaka eza pe na basi mingi balanda Amida ndenge Amida bomaki libala bamonaki ke wi lokola Amida bomaki libala zoki vita kamere ngapitika na boma yanga libala ngapeta msusu na yozo soki nani basi mingi pe balanda Amida bolanda pe Amida bosuka pe na nzela donc mutu la mutu azana chance na ye mutu la mutu azana étoile na ye to forçaka vite to linga to koma intelté sala makasi esika yo zali bongisa omona nzambe omona loboka nzambe ekozala likolo na yo to tika koseka bato basala misala neti babiso babiju to banda kosala to msu ba maison de passage na biso lelo 3 ans musala esila ala ngote musala esila ala ngote beto zoko koba malembe parce que daïf sabino bozui eza ya nzambe exacte ke olali boye olamuki moni ngumba mo basanze ilo bimisi lo suki 5000 pour aussi ça va projet na mbala moko non tambola la biso malembe ndenge tozokoka ndenge pe tozosala musala en tout cas vraiment mama Bijou do ayaki koloba yango ala to meka kwa enviaka batu te donc et puis likambo ya mama Amida epesi biso nyonso tout pasi to meka pe ko seka mutu te surtout so muninga za na malade to meka ba commentaire za la pe ya ba méchant ya mabe bongo te parce que malade ya mutu ya liboma so il est déjà mutu essaie bouger donc mutu ezande central à nyonso so mutu déjà bisa bien te en tout cas nzoto mobimba pe eza malamu te donc ezui lelo soki lelo ezui mama Amida lobi koki kozwa pe mama Bijou lobi pe kozwa yo mtozo tala ngalobi kozwa Amida za mutu lokola mutu nyonso tanga za na mabe biso bana nzambe jamais toyi ko ya ko betela ngo maboko jamais toyi ko ya ko seka yango na ko seka ye parce que abeli liboma donc eloko ngala koyika koloba yango na
Donc bato boyebi Amida bo sunga ye kaka na ba prière bandeko na ye ba sunga ye kaka na ba prière naza na histoire moko lisusu ndeko moko abenga kinga avandaka na mboka ya France ndeko wana avandaka na mboka ya France abengaka ngai mpona kotalisa ngai alobi mama Bijou ngai nazalaki marié après nayaki libala na ngai ekufaki nayaki kosala lisusu makasi tellement naza na nationalité français nayaki kosala lisusu makasi na bengisi mwasi nanga mwasi mususu mwasi wana peza yaka na ba visa normal mais mwana mwasi wana tango kaka komi abandi moi ya pamba mwasi nanga bandi problème ya mutu mwasi nanga ye akomi na liboma wana eza famille na bango parce que depuis azonga mwana mwasi wana mutu na ye ezonga normal en tout cas na kata contact na bango na mona famille wana somo na kata contact na bango donc ngam na yeki kozongisa mwasi wana ta bandi malade ayeka bo moi ya pamba bandi mutu ale makomi na ba problème liboma na ndako komi kosala makambo bo benga la mais mwana mwasi ozolo banedi ka mazozo kusala ka bo musu ozosala bo donc na bibo vraiment ndenge ba liboma bato ya Congo bazalaka na tena ki kotika na hôpital après na yeko yebisa na hôpital wana nga bien en tout cas il faut nazongisa mwana mwasi nanga na Congo parce que oyo ezali ba maladie ya hôpital te il faut zonga na famille na ye et puis en tout cas bayaki konzima nazongisa mwasi nanga na matisa ye na avion nazongisa ye na kin depuis azonga na kin abonga lisolo na beti yango na ngena sa elango penza jour pona obeta ngo penza mobimba mais na eko profiter kaka na likambo ya mama Amida pona koloba ke nani liboma ezaka mama Amida te puis maladi wana ya liboma to yokaka yango ezalaka ya solo ezala mingi mususu eutaka mingi ta mususu na ba famille neti ya ndeko oyo ya ndeko ya vendre na France apesa nga lisolo na ye mwasi na ye ezaki problème ya famille do balinga kite abala balinga kite aya poto tango abali tango aye poto ne famille na ye eyaki kosala makambo wana koloka ye akoma na liboma si mobali azongisi tango mobali azongisi mbamo mutu azongi malamu donc wana eza nango kaka mwa nini moko ya mukie na condition kana lisolo ya mama Amida pona koloba ke soki lelo mutu aza na problème soki lelo mutu aza malade eza te ke il faut to yaka to banda kotiaka ba commentaire mabe il faut to sekaka ba to ya ko seka ye ko ya ko finga ye lisusu tout cas eza malamu te parce que azali notre sœur et puis malade ezwaka kaka mutu et puis Amida aza mutu normal aza mutu normal sauf que Jibem Piana asala ye abimisa ye akomisa ye oyo azali eza na basi mususu pe baza quelque part baleki pe bamida wana na kitoko mais eza na mobali eza na maboko ya mobali mususu soki aza na mwasi ayebi kosala mwasi na ye te eza na mobali mususu soki azwi neti sindi na kofi tala ndenge sindi azalaka tala ndenge kofi asala ye donc eza na mibali mususu bayebaka kosala basi Jibem Piana asala ye Amida abimisa ye na banzembu na banini yango wana bakamere banani bayaki kodécouvrir Amida. Donc c'est ça aza mutu lokola biso nyonso tout totika kofinga ye totika kosala soki mibali oyo azwaka neti bozo kize pona Vital Kamerhe soki Vital Kamerhe aza ayiba soki mbongo Congo soki aza muyibi eza mama Amida te quand même mwana mwasi to mona kaye aluka avina ye azali atekaka ba asombaka bandaku et puis ateki et puis lisusu nini aza na bilanga avanda maboko mibale te akanga maboko te asalaka quelque chose abanda kutu kosomba bandako asomba bandaku ateki depuis kutu avant kutu akuta na Vital Kamerhe donc ndaku kutu aliboso bavanda ipare ezalaka ke ndaku na ye azwaka epa ya mobali na ye ya Brazzaville nde Vital Kamerhe ayaki kovanda na kati donc avant akuta na Vital Kamerhe azaki déjà Amida oyo yazalaki donc mama Bijou don akokai koloba yangwana vraiment bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus mama Bijou alobi ko envier mutu te et puis biso to luka bambongo na makasi te to kele pe ko simba pe kisi te parce que lelo okoki kozala okufi te ozwi neti ba problème oyo mutu e bouger lelo ba biloko na onyo soto no koyeba ngo lisusu te parce que mutu aliboma atozaki na bomengo koyeba pete oyeba ngo lisusu te. Donc malade eleki liboma ezali te bakosela o makambu nyonso tu me bakosela o te kobela liboma finga yo nyonso tu me longa kuna liboma non so mutu aza mutu liboma
donc aza vraiment mutu aliboma donc mutu aliboma ayebaka lisusu makambo te ya batumi balobaka ke pesa na boma na yo mutu wana par rapport opesa ye liboma mais espoir ezalaka kaka na biso bana nzambe lelo mutu akoza na liboma eza pe na batumi ba témoignage na bango ezali nazala ya mutu na ye boujaka mais un moment donné nzambe asala ye grâce azonga na ye normal par rapport soki mutu akufi akei libela naza na sere nanga moko boyebi mutu eboujaka ye mais akoma na ye très bien malgré babiloko wana etikalaka ke parce que eza lokwa nzete ya babenga yango nzete ya liboka ya pilipili donc malgré babiloko wana etikalaka mwa muke mais quand même bana na ye bazomona ye aza na ye vivant eza pe na mama moko boye abotaka bana na ye nyonso tu na liboma bana na ye donc baza na bango bayebi ke mama na bango période boye mutu ebandaki kobouge mais eza babiloko te ya to mutu aswetaka yango wana il faut kotambola kaka malamu parce que mingi eyaka kaka na banzela ya bakisi nde baliboma wana eyaka normalement eza nango maladi mais mingi mpenza eyaka na banzela ya kisi na bete bino lisolo ya papa wana na France ye famille ya mwasi mutu basalaki bongo ke mwana bango ndenge ntanga nyatika makolo na poto un mois ebele ali mutu ebeti. Donc, vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais décis. Maman Bijou d'or le bien information, oh ça reste à vérifier. Nga la bête à masolo, oh nga la yebi, mais na yaki ka couper ça des conseils pour na rolobake. Ne ba lobaka vanité des vanités, c'est vrai. Et puis bilo quand to luka ango, so il loza na ba problème, net o muté bouger, oyeba de sous bilo quand ya yote. Donc ça sert à rien ya okimambango. Ya ngana si bomo na maman Bijou d'or zo tambula na imalembe botikanga. Natambola malembe ti mukolo na kokoma na loba malembe mbangu nde pema mbangu nde pema to tambola na biso malembe soki tozwi tolie soki tozwi le lombo wa saka sima to tongi mikolo na olakisa bino ndak terrain moko ya kala anaye ko muyokela ba locataire na mama parce que bazala na toilette te na bito ça ila bon mo toilette moko ya chou na zo tia ngo na chaîne na tia ka biloko bon pona ko motiver tam susu bande comme so tikanda kuna moko somba terrain moko surtout bana poto bazana caractère ya osomba ya osundula bas osombi osundoli otikinda kuma titi eboti après mutu mususu alekio na mbongo bato ya Kongo kuna baye azwinda kuna yo asalisi ba mikanda nyonso tu ekomaka pasi boko na ba tribunal ndenge mama Bijou za na 2 ans na mutu tozo bundela kaka na ndako mona somba ke pa na ye ya ke ili susu ka ye mutu tekela kinganda ku kaka ye wana lisusu mutake kotinda bato ba koma interdiction de travaux pour na ngala tikanda kuwana donc oya okuta na mutu moko ya boye osomba ndako négliger yango après nani koma ya kosamba malgré mama Bijou d'or ngala somba na négliger ka ngote na sala clôture na sala mwanda ko moko ya muke mais azaki na eka mutu ya mauvaise foi mutu amabe mais ngana ye toza na tribunal na yebi que justice ya Congo ekosala mosala nango donc ba vidéo na tout temps na otia wana pona olaxer note mama Bijou za banda ko ebele non so mutu musu ko to bomba na yango parce que za nango banda ko mo ya mike na sali ka toilette za pona ko motiver bande ko o tam sunde ko zo talanga za na isika na yo mo na kinkole ou bien na maluku ko négliger yango te parce que mboka ya musika lelo na Congo o eza nango lisusu te c'est mieux zala mukolo lopango na kinkole ke ozala locataire na bandal donc na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais décis mama Bijou alobi partager vidéo oyo pona ekomela ndeko wana oyo force ka vie pona kolakisa ke lelo balobi ke mama Amida mutuna e bouger et bela biloko yaza nango aosuka nango wapi. Et puis le sous-souni notre pasteur Marcelo alobaki alobita au mwasi na ya kufi akoti na chamba tali babilamba babiloko mwasi na ya sombaka donc etikali to tambola malembe parce que mokili eza nango ya nzambe to force aka vite parce que oya ko forcer vie oya kuta tamsu na moninga moko ya malamu mabe olandaka ye ayebiso tenga na zwa mbongo nanga na nzela boye olandi ye ale tamsusu famille bazana makambo na bango za famille musu basimba akisite kisi bonga ata musu euta na ba héritage mais biso tozoyoka ya bamida soki ezaki papa na bango ezaki héritage mais eloko yo surtout ezalaka na suka na yango donc eloko eleki kaka ezali kaka bozwi ya normal eleki kitoko eleki kimia makasi moninga na yo simbo liboko kende kota ndako wana okoma lokola nga ntango okomi lokola ye ta mosusu
azana e bien avanda bona bakisi na 10 ans 20 ans mais yo kei kuna 2 ans 3 ans okati bilamba okoti fulu tolanda vie ya bato te tozala toujours biso mutu aleki moninga azali te tozalaka na ba escalier mutu ya mutu aza na escalier na ye sepela na escalier na yo sepela na place oyo nzambe apesi yo parce que eloko eleki lisusu importe eza kaka pema oyo nzambe apesaka biso yango nde mutu eza très important. Partagez vidéo à Maman Bijou, s'abonner na Bidor TV, botilanga ba j'aime, botilanga ba commentaire. Merci beaucoup na notre frère JC Tingi na Allemagne, na mboka ya Arène. Merci na ba soutien na yo papa. Merci beaucoup na notre frère na kombo ya Zéphirel Koki. Na mboka na ngai ya Allemagne awa. Merci na ba soutien na yo na zolu. Merci lisusu na papa na biso Juju na Arène. Babi bino ndem to soutenir musala Maman Bijou d'or et kende liboso. Merci na mutu surtout partager ba vidéo nanga. Merci beaucoup lisusu na batu nyo surtout. Oyo bo benga kangai pona ko kopesa ngata mususu ba conseil et puis merci lisusu na batu nyo surtout bo partager ba numéro nanga pona bo benga Maman Bijou so la bien. Donc pona bo berge na biso merci vraiment na ba témoignage na bino malamu likola musala na biso otozo sala na appartement na biso ezalaka na matongi na Irebu A37 ndeko lingo ke na o congé Maman Bijou lo toza na adresse kaka moko benga Maman Bijou sala réservation ya place na yo ya kulala okozala jamais déçu. Maman Bijou lo bibo tala ba publicité na biso so lingo ke nde congé na kin contactenga sala réservation ozo place na oya kolala ba chambre na biso bandi à partir $15. Tous appelez na ba appartement eza chambre salon cuisine, tous appelez na ba appartement eza 2 chambres salon cuisine, tous appelez na ba chambre simple o to sala la en promotion il y a $15 par jour soko yeko wu mais la net ba 3 mois Maman Bijou zo akaka na $10 il y a pamba. Ota ba publicité na biso et puis to kutani mbala sima bye. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme casse. Alors oui. C'est une carte de route à France, sauf pas des d'accord.
Allô la famille, nazo présenté bino toilette na biso, salle de bain na biso, ya appartement, chambre, salon, cuisine, appartement numéro 6. Toilette na biso yango, tozali na douche. Mama na sopa mai, toza na douche, na laksa bino ke mai na biso ebimaka. Bomoni to ba mai na biso. Toza na problème mai te. Citerne ematisaka mai likolo. Mai ebimaka. Eza douche yango wana. Eza na appartement. Ezali na appartement, chambre, salon, cuisine numéro 6. Bomoni mai na biso ezobima. Mai ezobima. Après, tozokende na toilette na biso yango yo, chasse d'eau na biso yango yo. Boyoki mai ya wana eleki na toilette na biso yango yo. Donc c'est ça, toilette na biso yango yo. Totiaka eloko na biso otanda na bilamba. Moto koki kosukola bilamba na yo, toza na balcon, otie sèche-linge na yo na balcon, otandi bilamba. Moi lavabo na biso yango yo, pone place à kobrosser, miroir na biso yango yo, toilette na biso eza propre makasi, eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yango yo, cuve na biso yango yo, bomoni eza propre. Esika ba brosaka. Et puis au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courant. Maman Bijou a lui confier biso beaucoup à la jamais dessus. Appartement numéro 5, c'est ça. Appartement numéro 5, oh maman Bijou de Bakar, ils ont une chambre simple. La chambre la biso simple, la chambre moko ya monene. Chambre la biso simple yango yo. Chambre la biso simple, toza na télévision. Eza climatisé. Climatiseur yango wana. Toza na frigo. Mbetu na biso yango yo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa. Chez Paulingi wa mesa ba otiela au table awa. Chez Paulingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Les appartements, il y a $20 par jour. Donc, chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour vous dire beaucoup de 3 cabines parce que l'espace est amoureux. Tu peux dire moi éponge à ramasser. Et puis, na tongo bolongo li éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le dit, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino ko na bosa la séjour na bino ya malamu. Pour ça la séjour ya malamu na appartement na biso. Appartement bidor, bijou d'or. Eza na matonge na Irebu A37, ou eza chambre simple, toza rappelle na ba chambre salon cuisine. Toza pe na 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confier na biso. Boko zala jamais d'ici. Ah nyonso tout kitoko. Contactenga na numéro ko bimawana. Benga maman Bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezala toujours occupée. Appartement au bozomo na soki lingi comme 2 chambres. Toza na porte moko eza caché to bomba yango. To ko fungola et puis to koti na chambre, salon, cuisine. Oyo dimaka chambre simple eza na $20. Soko lingi complet na onyo surtout na to kende na ba $50 chaque jour. Mais maman Bijou le biko banga prité. Benganga on sait la réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois to kitisa ba appartement na biso makasi. Appartement ozo mona ya $20. So ko sala partir ya ba 3 mois 90 jours. To kozela yo na $15 par jour na appartement oyo.
contactez Maman Bijou naza wana pour Nabino 24 sur 24 heures. Bye. Appartement numéro 7 yango ya. Moi véranda awa, on moi deux kiti. Moi balcon yango yango appartement numéro 7. À ce jour Nabino surtout na maboko ya Maman Bijou. Maman Bijou a lui contacter nga ça la réservation appartement oyo. Au kozala jamais dessus. Ah, quitte à 2 personnes, hein. On retient moi quitte à 2 personnes. Salon mususu peza na mupanzi salon yango ye. Salon yango. Ah, bomoni neza ti kuna. Itokoki ko vanda na bino. Appartement na biso tu ezali eza pona bino eza na ba $15. Soki oye ko umela tozora mona $10. Appartement numéro 4 yango mugazali. Numéro 3 Moutouazali et puis numéro 5 yango na suka Moutouazali. Bye. Oui, appartement numéro 7 hein. Appartement numéro 7 na biso yango yo. On a déjà le biso andi makambo, biso andi musala quoi. Appartement numéro 7 ba le baka chambre simple hein. Chambre la biso za lit à 2 personnes. Appartement la biso bomoni eza propre makasi hein. OK. Appartement où on a séjour ya ebélé yaka na $15 à pamba donc un bon meublé te quoi pour ta toilette na ndenge za propre bomoni hein bomoni toilette nango avec $15 à pamba ce que ça la plus de 3 mois à partir à 3 mois on peut ça Maman Bijou kaka $15 moins de 3 mois on peut ça $20 mais kobanga na ote Maman Bijou solara bien quoi. Quand on a un moqué, Tokozwa, appartement numéro 7. Nabiso yangoyo. Maman déjà bien allé souka. Ma lit les ana kati ya chambre pardon. Benga Maman Bijou ça la réservation à chambre na yo oyo. Okozala jamais ici appartement numéro 7. Ezala na moi. Na bima libanda na laksabino moi. Na laksabino moi véranda. Et si kokoki kovanda. Merci.